Fidèles internautes, un réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers notre émission Magazine Kun X et à travers notre site HP Media et HP Media. Vraiment fidèles internautes, vous savez déjà l'identité de cette émission. Je dis à chaque fois, fidèle internaute, que quand on parle des EHP Media, on voit directement le propriétaire de ce site, bien et bien Monsieur Edo Amani Ramani Kota, très puissant plus que la puissance elle-même. Né Mikolo, Anaconda, serpent, il y a Amérique latine parce qu'il y a Mélanios au serpent de Moïse. Voilà, fidèle internaute, moi, Marchevêque Mbedi. Je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission. Et alors, fidèle internaute, l'intérêt que attention, venez va servir au bien à 10 matchs, c'est plus ça va trop 10 matchs, garçon sans complexe. Vraiment, merci beaucoup, fidèle internaute. Vraiment, tu es na kati la samba juste pour la moussala. Au bino bolinga la sala, au bino bo pesa nga confiance wana pour la look information à la source. Bien le bien toi na kati la samba, sika o maison mère et répétaka et sika o ya vu na biso oui rançon le roi de la forêt, Igwe papa na exaucé na Gladys bon vraiment tout ça na kati la samba bien le bien. Le roi toi na kati la samba. Na yego mo apena role ga bongo te parce que na moni soldat ya makasi ya maison mère vraiment ya wenge maison mère c'est bien puis Roger garçon modèle na poussa la pemé na puis Roger place à poto solo là na yé vraiment eko ça la vrai bien papa boni ouais ndeko kimeza libonio kitoko vraiment na moni elora liboso na félicitations pour changer matos on est fort toujours ya monsieur Edo Amani vraiment bon réseau kota. Vraiment partout dans le monde, à travers EHP Media, à travers émission Oyo Magazine Kun X. Bonne santé d'abord. Et en plus, moi, Lilo Moura Malampona yo. Mbote na baimboka bozuli bakoya bolandi mwana mboka Piroger ndenge bozomona nzoto kolongo na ngolu ya Nzambe biso bana Igwe le roi de la forêt tozali nde oyo kutanga na siège na biso lelo zamu kwa liboso o tozongeli milulu ba répétition. Donc sima ya mobembo ya ba États-Unis sima mobembo ya Angola donc lelo oyo wenge musika maison mère ezongeli milulu misala nango na kati ya wenge ya na kati ya la zamba play donc ba répétition ezongeli lelo za mukola mardi yo mo to mona na balanga nzembo nyonso nde bazo travailler sima donc tozokoba na moni pe yo lobike o ba changer biso matosi biso mbongo na moni bino pe bo payer groupe a bolite les sous ya sika bino pe là fort oh te biso to payer te biso to ba sponsor to za le Barcelone aux allois Real de Madrid. Biso ba sponsor par-ci par-là. Aux équipes nationales, il y a Mindula Congo, yo yebi. Mambo ya ba mambo zandeti ya ba logistique, eza mamto lo batin, ezala ngwa déjà. Biso ba sponsor ba zebele. Omona. Aux société. Dans la société o ba sponsor ba zebele mambo logistique, eza auto mamto beta tolote. Ngana olingala kende mama tout droit obi parce que o mo kilmo me ba osela o bana poto o na bi ke jeka kabala zo zela zela kaka bana poto ba zo zela vraiment ba yo kapena ndenge zo boni sango ya Angola ki tok mwana mboka wera son na lobango tango nyonso tuna ba fanatique ba meloma nyonso bota la biso les rois de la forêt Igwe wera son azanelo ko isusu ya prouver tena mindule o comprendre ba calcul na ezara Michael Jackson aussi akufa. Donc, Michael Jackson a couffé tout ba collègue. Est-ce que ça t'a vraiment tout le monde qui arrivé à Weranson na Angola arrivé na aéroport en Zobima. Est-ce que ça t'a qui sont na événement wana? Oh, mais na loba tango surtout na lycée ça ki imbwa kamwa singa loketo. Mais singa kingwe kamusa imbwa ta ndenge za na biloko za ba plein ba kei ba mamunyo surtout wana wana le roi de la forêt. Ba tout mususu baluka ba meka. Mais eza option le roi de la forêt. Mutu na mutu nzamba pesa ye option na ye. Mwana mboka wera son azana option ya ba plein, ya ba kei, ya ba mambo mystique, ba makasi bongo. Eza le roi de la forêt. Wana okutu ya force arrêté. Eza nature. Eza ya nature ya makila. Babilo wana ya force angote. Bisira so kenda. Yebisanga stade ni na Afrique yebi wera santé. Yebisanga pays ni Afrique yamba wera santé. Poto pays ni nangwa poto yamba wera santé. Est-ce que bino eza stratégie organisation ya nenga mouvement parce que tout le monde peut leader rebelle ba Angola on ba keme tout le monde ya ke bongo ça qui t'aime subino stratégie de lekamo ma ile to siko yo lingo ba ke ba twana yo lobike ba zape na Angola ba mu ko monde mamba bongo te ba zanga stratégie te ba force à nature te au mona Rachel Gina la poétesse Saïb Sanga Piroger ba force à nature te
nature ezali kabo nzambe mutapesa yango okomprendre soki nzambe apesi yo te koforce te mpo okobazozaka bapiaka ba peine perdue na ba peine perdue omona donc yango moni le roi de la forêt biloko wana eza makile eza likabo donc yango biso kama yango te bayebaki yango ke ezalaka bongo nga alobaka polele mpo nga na bangaka te ezalaka nde vérité balobi bolie héritier wata kuna na ngola fort kobetaka masolo bampese te esika bankoyi bazali mais mpo boye na nzela moko boyaki na bandule batan moko laissez les morts enterrer leurs morts. Pourquoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais azalaki kuna ti bozaki na moment moko ndule na moment moko balobi ke non il paraît que basali nga wana confirmation na zwi yango epai ya bana ngola babenga nga mpo nga na tunaki Serge Nzinga azalaki na ngola à vivre l'événement wana tout alors par rapport à l'événement ya Weranson ndenge esalaki na par rapport ya Wata il paraît que l'événement ya Wata ebimi na moi c'est et tant que bino sko botovanga comment moi na otaki pa na bino atie libaya nzela mo na bino en tout cas mikolo information actualité moka mo nde tobeta ba double zénith ndenge mwana mboka Weranson na beta ba Stade de France ndenge tobeta ba triple nini lo na ça grand hôtel na biso ndenge tobeta 4 fois matadi ba Brazzaville bisika nyonso tout on comprendre le roi de la forêt na biso ka ke esika bankoyi bazali kobeta masolo bampesete za risque mingi mais pas za imona nkoyi pas za ina nkoyi yango na lobi masolo bongo fotuna eboa lotin procureur otuna ba miel de son otuna ba Nicodème ba Oliviera ba soda makasi wana bango bazali na insecticide ndeti eboa lotin azali na insecticide dans maboko yazalaki wana pona ko contrôler terrain soki yo mpese po moni bampese msusu ba mikosa batali ke bayana bango bamboloko bayana baba ntaba kutu ba meka nkoyi te même pesa moni ke le roi za muke akota nkoyi na zolo po akota trouble na ba faire nkoyi et bo alote procureur azaki na insecticide a pomper ka be mpesa kufi dans la minute on masola mpesa te on a laisser les morts angola bampese za fort laisser les morts enterrer leurs morts ya on angola bampese bazaka fort rubendeli yango wana na ebisio so yebaka te siko pesa on nani laissez les morts enterrer leurs morts vraiment na linga tête aux tamula iba na maison mais puis aujourd'hui nga lingi o éclairci ba faire au moins nga linga yo éclairci ba faire yo ngai bino bomi ko soma ba matos na ba polémique nga linga ngote bana maison mais nde ba otala biso ba bazitu manzaka nde bazotala biso bango bana besoin information wenge musique maison mais information ça ndenge toyeboye 3 répétitions normales mardi mercredi jeudi qui toko ba fanatique baya après toza les 14 toza bona Izipa mon mboka Weranson les 14 dans Izipa les 15 ezabongo maya pembe donc babilo moi mikuse ba sengle boye na maya pembe kuna donc planète Sonobit le roi de la forêt bengsi ba vrai chéri nyo so Kinshasa ba ope ba uta mikili apoto ba gile ado ya bisengo coach international na Las Vegas ndenge oza kuna donc boya ba venanga Enoch Lankoso de Parigo ba maître Mandongala hein boya déjà pour les 15 o mission toke sepela na maya pembe mais les 14 tozala bon na Izipa yobiga le roi de la forêt artiste éducateur donc il après sa éducation na nzela musique na ye na bige o sauter ngai po parce que o seli vraiment musala félicitations o seli vraiment musala do petit message na programme mais nga mimi na ozonga na Angola na zongi su na Angola pro place bo uti est-ce que yebisanga nanu li solo ya nzembo ya moto na tembe akwe akina se ezala no ndeni nzembo mais nga na biso ke boalote ngai te boalote za na tuni nzembo wana kasi on répondre par rapport à nzembo wana e boalote tant tolo ba incertitude on incertitude dans les années mongongo na it e boalote za procureur ba chanteur tanga mona ki mpese na kata nzela nkoyi alingi neti ya trouble ba faire e boalote zuka incertitude à pomper na Atlantique wana ndo moni salle mobima plus de 100 000 personnes ba yemba nzembo wana o comprendre lelo otobeta masola tembe te po depuis Bible Saint Thomas tara tembe na Yesu Yesu alaksaka da misapi na ye asimba tembe c'est là donc na mokili tembe zala te tembe so za seka diable o comprendre esika bana nzambe bazali ko beta masola diable te po diable azala mikolo mike nzamba zo beta fimbo diable olimwa azala te na tango suka o comprendre donc so tel ba artiste lo ba fali pupa respect na mikolo malgré azo beta mais respect na mikolo azolo ba tembe sili yo je na kotana na tumbolo na masola no tuna nga ba tembe so tel ba grand prêtre lo ba king Kester Menea paix à son âme yem tatike loko wana aloba ke moto na tembe akoya ki na se mais tuna bana ngola so ki Kester akosaki
Mais tout nangola mobimba ba Clarita Musangalala, ba Aurélie Mogao. Et ça la rabino nene. Et ça la rabino nene. Ba Carlos Nzambe il y a ba beta. Et ça la rabino nene ni bana o ba obime pa na bino mo ba mo tshela bino mabaya. Moi na o abime pa na bino o mo tshela bino mabaya. Laissez les morts enterrer leurs morts, ouais ça ba mvoutsement. Hein? Na loba yon déjà. Laissez les morts enterrer leurs morts, ça ba mvoutsement. To beta masolo kitoko. Mais pourquoi pas na bino mvoutsement? On a 6 jours de la semaine bientôt zobima. 6 jours de la semaine. Bana mokil mo ba kati fumba siko 6 jours de la semaine poto kanisa ke logo ebima ti siko logo pesati yango ba mokile katara na terrain oyebite 13e apotre bimili ya wana za ndoto te se bimaki déjà mais le 13 na ebite on l'aime sur yoza na Turquie ya Rambo 13e apotre Ferran peut-être yoza na Yougoslavie te nga jour on a na 5 jours ebimaki na matonga nga ça na ebisio peut-être yoza na Turquie ou bien na Yougoslavie. Parce que biso za na Congo Kinshasa wato tambola to marche ata na ba taxi ata na nini toyo ke loka siga te mokile katara fumbwa tozobina na bekenge ba nini oyoki album quartier la tete na ebisio so yo za na Turquie na option formation biso za na kini ndeto na kini boye masa na ngai mokile katara fumbwa bato abina ka ingeta o comprendre on a biso ke biloko puis Roger ngani la tuna so to ke na BCBG to mona Mosaka na Roger Ngando ba mapasa to bande pe so to na maison meto ne ko mona yo mapasa na dadi mola bon na biso ya ona zo ba na la ke ne la no question na zo kendela na no yi question ngati na sukate to ne ko mona na zo ba na ndeko na BCBG to mona Roger Ngando na Mosaka na maison meto ne ko mona yo na dadi mola ki ba mapasa wana siko c'est comme si non yete tena mpanzi ndeto ne ko mona mingi so bo le kabino mbale mais to so mona depuis de part il y a dadi mola on dirait non vraiment aux huiles passaté au pays que nous beaucoup sani ou beaucoup bunda jusqu'à présent. Puis Roger Guerrero mo le bayon soda makasi nga pona sala musale senge mutazalati. C'est pas le bunda yo mo. Na biso ke ponga na sala musale zo senga utu po mutu te ponga mona pesa très lourd. Mais vous avez un style yo na ligne oui. Il faut tout na monter single na ba koma 3. Na za na porte-parole. Nazara artiste et musicien et Nazara le sous-soupé artiste cinéaste na ba télé grammatique ba théâtre bozo mona ndenge nazo briller on comprendre cela veut dire na pesa trop lourd ko loba on loba eza art na botama na ba FBI na la zamba pla ba ebiango ba le roi de la forêt ba bi ke ko loba pi Roger za art na force ngote mais yo loba na lingala mutu suba ine da dimo ndeko ba na français style obino bo na ngo yangwana ngabina na conseil ndeko na ngai en tout cas to betara masolo na nga si on a zo tuna yoti est-ce que jusqu'à présent oko so mutu te obo travailler na soko lingi to solo la na ata na za toilette soko bengi nga na obima to solo masolo ya werason masolo na nga so ito zo tuna nga ba keso komba batu na zo dire que na solo asu na yote na zo beta li solo ya dio ndenge zalaka obo mais c'est ça qui public oba ndeko mona na te so comprendre question na ngai so ba téléspectateur na yo oba lingaka yo na yebisio nga pi Roger na yebisio à chaque fois na posa na nga pona ba information le roi de la forêt ata na za rolala so benga na oya mais so ki ka reza que il faut tout na nga ba komba bato s'il te plaît na roleka so pas noté na zo répéter na te so comprendre nga bien na zo ba par rapport ya li passa ndenge zalaka système maman Cécile Ntola tira lo botanga li passa te yango wana na oyebisa yo donc tu alors mona ote au travail sur tout ça Roger nazali passa te wenge za compagnie wenge engagera bato parce que ezali société o comprendre déjà tozara na 140 kuta mbiaka na biso doyen na masolo peka ya presse oyebaki ADT qui pour parler à TV oui donc ça appelle la branche na biso alors toi sous da king teki la za na king mikolo on comprend toza suna sedi cote masa na biso mo pa banda posa yango na zolo yango po on azala ke nze kolo wana ne kangante yo wana azala posa loka yo ye pas za aussi mara micro ba internet so le lo za na biso lobi pe yo po oza pe na biso mais nga na zo mono nze ya ye sedi kuna yo nze zo simba fo mana note mazana osikat abandi male mbe elo on se te senga re bandelis abandi male mbe tia okomara est-ce que vous comprenez question na place na salaki soki question za il faut ka tangela ba komba laisser par rapport ya yo na ndenge ba nego simba net ya yo na sedi ko ce zo zoate soki o comprenez nga depuis quand ce que laisser les morts enterrer leurs morts cela veut dire tourner page et là nego sala ke no sedi ko akoma à la terre ndenge yo zali oza numéro nete hein na numéro nete bon je me souviens de voir la sambo kutai solo anaye ayebisa donc nga na pi Roger to solo moi na mboka werason
Merci beaucoup. On a demandé la soda nettoyée, soda et macasse en tout cas vraiment. Tout ça toujours n'a plus Roger. Vraiment, tout aussi comme on a Angola Boni, tout qui paye le solo et Amérique. Est-ce que c'est vraiment vrai ou bien ils ont solo? Amérique. Oui. Mais le roi de la forêt aux États-Unis, côté Kuna, à Salaki va featuring na ba grand star ya Amérique, le roi ba Kerry Wilson. Moi, je n'ai pas signé un contrat pour public aux États-Unis. En tout cas, je suis le roi de la forêt. Par là, déjà, on peut s'emboîter. Maman Vicky, il y a la maman Naomi, maman Sarah, maman Sami Masangu, maman Pati Mandarine Mboyo. Na pesi maman Vicky, il y a la moté, maman Lomba Mbote, c'est ce talanga. Déjà, aux États-Unis, on a papa Christian Bondonga, il y a Minata Bondonga. Nazo pesa bango ba mbote wana ba staff a Piroger États-Unis. Bango ba yebisa mona mboka Piroger. Yo za massa mapasa nzila bobanda na ami de souffrance. Ndenge za na biso to yebi yo oloba biloba lobate. Otanga ba komba batute. Donc zalaka bongo ya omoni nazo éviter ko tsanga na ba mabulu ya otanga ba masolo batwa. Omona. Po nazo respecter conseil bande ko na États-Unis ba yebisa ngai. Po kala mingi pete to zala pe ba côté wana. États-Unis ngo né na tuni question. Et ça un groupe ou bien présent ou on a staff n'engue bakendara. Et ça secret. Yo lingi to bando panza ba secret mouvement rasiko. Mais tout ça yo ka déjà game sur les États-Unis c'est ça. Mais on a biso za projet anda wa batu donc c'est là que to comme on attend to benga bino presse to pesi peu information. Mais la minute za secret ndako. Merci beaucoup vraiment na habité na niveau album au bozo préparé groupe comme na niveau ni. C'est toi, 6 jours de la semaine. 6 jours de la semaine, c'est le Mobe. Yobiga, mon continent, en Boga Werason. Il y a un devoir, Yarobini, Sarah Congo, Afrique, monde, dans décembre, Zalara. Donc, mon continent, on a le monde à poche. 6 jours de la semaine. C'est un 6 jours de la semaine. Et ça, il y a 6 jours de la semaine. Il y a un album, il y a un album, il y a un album, tu peux toi, na ingeta. Il y a un album à décembre. À décembre. Ah, mon continent, ça. Yobiga, n'est pas messana. Mais le lot, d'abord, question au par curiosité. 25 minutes, mais tu comme dans la bagarre. On a eu à passer 3 minutes, tu as 3 minutes. Juste, on a tout na yo. N'habitez yo zo mona zo tout na ba combat batu. Na la tout na boy. Yo ozala na président Werason ozala na staff na bureau à maison mère. Tout le monde a eu dernière fois, il y a dernière édition il y a Kermesse à la Samba. Tout le monde a une clôture nango Fabregas à Betaki. Au baptisé na combo ya ceinture noire. Tu habité est-ce que pour fondre les gens battent maison mère nyonso au bana doit beta aye a beta ou bien ils en ou bien ils solo binomo bozo pona. Bon, Kermesse de la paix déjà depuis Ebanda ils aura déjà et le mot pour na batutu na si oyebi ke ba papa ba beta wa ba jide temulo pe ba beta wa ba preza bozi na ba beta mama chalamwa na ba beta ba preza Félix Bazeko ba beta donc batutu ba beta ba mabele li sans vie ba beta awa donc batuyon sopo ezali centre culturel. Vous comprenez? Et c'est si ka oyo ba artiste et moi na mboka Werason appelle ça pour na ba artiste senior surtout ba ya na bango. Mouta se sentir qu'il y a un problème, tu vous comprenez? Donc, le roi sentir noir maestro Fabregas, mon a parlé. Il n'y a pas mon avis que ni batunion sur les rayas, les kate. À 5 gars, père Abi, le roi de la forêt, ambassadeur de la paix. Vous comprenez? Le roi de la forêt, le pas à parrain. Et le roi, mon nez, le bimi, bon manco. Et bon manco. Oui, bien côté. Mon yo yebi ne polémique mais yebi mambo le galamboka ta yebi bon mon côté bon mon zoni bon mon ko zali lisanga ya ba grand star nyo surtout ya Congo ba sangani comme on bon mon ko na bazana kati tout oyo yebi sauf ka moko nani moko na ka sauf ira mta nani ngwa sate fanatique nyo surtout ba yebi bon moko na yebi te eza maisha o basangani na pona bitini beat ezara ke ko tombola na musique ya Congo yo yebi idéologie ya 3 fois Grand Hôtel. Le roi de la forêt idée na ezali nini idée na ezali ya kosangisa ba artiste nyonso tout aux ala moko pona honneur ya culture na biso. Est-ce que sûr que ba mission so ba roya na place wana nyonso bazali nyonso à l'exception ya moko onani. Ah mais ba tout ne doit ta la biso ba yebi le roi ba na club ba bi mutu wana sana na ngwa yebi te ke no pesa Werason na maisha sala raté. Mais moko na pendengo za te wana na bi so mingi ko asonité bengaka le roi de la forêt ou bengi peka ba tu mususu oyana o s'adresser na nani
Yemo bazo tala biso. Mais bon ça va dernier message ni au Pyroje ko lancer na bana poto ne so ba otala ye na ba internet ne so ba otala ye o ne so ba linga Pyroje dernier message ni o. Ya bana poto te internet ezali Afrique internet ne so ba otala oui. Eza Asie, eza partout Amérique, on comprendre même peu Congo, même ba province surtout même Angola côté Bouti. Na ebisio ke bato to ba otala biso surtout Angola. Merci na bana Ngolanda, merci na bana Angola mobimba pour na accueil réservé na le roi de la forêt patron ngai. En tout cas, accueil pour réserver na wenge musique à maison mais en tout cas non plaisir. Bon la kisiga ke binonde majorité plurielle. Merci ban Angola. Ban monde entier. Bozé la 6 jours de la semaine. Bogoyoka, le roi de la phrase mutaba surprise. À ça la bino toujours ba surprise bozé la bogoyoka, c'est pas pour rien. Ba kanga mi ana ba tukuluka ba langanze monnaie ana la zamba pla pour na retravailler. Soki tokoti la zamba tobimi boyebi ke mboke indaka kala mingi te boyoka. Merci na bino surtout mwana mboka Pyroje toujours au service na bino pour na repanza basango me matali mwana mboka Werason na tondi bino botondi banso bozuli baku ya bolandi mwana mboka Pyroje soki boni bobenga na nzela lokole plus 243 89 13 24 400D plus 243 89 13 24 400D yango pesa ba imo ba WhatsApp ba mignon surtout ka numéro wana vraiment ba mbote na ngana batu tu botala ngai batu tu bolinga mwana mboka Pyroje en tout cas bo libanda ba mbote na bino mais ba bisou na ma fille la fille est née à papa Espérance Céline Toleboko la fille à moi donc on appelle si ba mbote ma fille c'est otala nga mais bino surtout bozé belé c'est to bando tanga ba comme vraiment non libanga pesa mbongo. Donc mingi peut tout boire rabino mais neti kaka. Si le long balité. Mamba ba na ngetaliote. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On appelle si vraiment Cédric Flash. Oh, on appelle si Mbote Cédric Flash. Précisément la rate à Londres. On appelle si Mbote sans oublier Balobi. Papi Savané à Londres. Puis on appelle si Mbote. Papi Savané à Londres. On appelle si Mbote sans oublier Balobi. Gianni Bissala. Ah, Gianni Bissala en Angola. Gianni Bissala en Angola. Il y a Yopé Angwana de la part. Il y a Junior Bodon. C'est ça. De la part de Junior Bodon, en tout cas le big est autant abino de big. Ce que ma solo continuer, tu vois banani tu solo là toujours. Merci sans oublier na boss ça n'a jamais bangayo na zara na bango de chaque fois de tout le temps sans oublier o 6000 bosso ya machine au bozo mona. Ce qui c'est grâce à le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale, s'engage que moi marche avec il me dit c'est bien Ponce Moko, le trépied numérique. Vraiment, la PCM Mbote, grand merci d'avoir place à Zali. Sans oublier, sa maman Geneviève Amani, maman possible, maman sociale. Maman Nazo c'est la rane, Nazo c'est la rac. La PCM Mbote, place aux Zali, maman Geneviève, maman Yaba Chancy Amani, maman Yaba Feze Maria Amani, maman Yaba Lioni Amani. Vraiment, la PCM Mbote, sans oublier, mais Nanzima Gipe demande à Viviane Londe. La PCM Mbote pour Obengagi marcher avec. Solo là il est bien quoi. Merci. Na repé ça mbote toujours balobina. Ma tante Odette Mouata, maman na Christine Makwa, le vrai parisien na à Paris, na pêché mbote, maman na Christine Makwa. Hein, Odette Mouata, na pêché mbote sans oublier balobi, sans oublier netolobi ikolo yo. Tozopema toujours tozopema na monsieur Morgan Lokango, Mambali, na pêché mbote place aux alliés. Vraiment, ceux qui bossent une émission oyo, boloba merci l'équipe technique au Mobimba. Toujours continuer au la binôme ça là. J'ai dit et je finis. Ciao.